c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama nangai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi. Bonsoir. Ça dépend de l'air ou vidéo et comme la bino, yangai ndeko na bino, petite sœur Katina Bayana ye, la voix d'Irlande. J'espère que vous allez malamu na mabota, ngai sava na bolingo na yawe njambe. Azali ko bate la tango neso ko pesa ngai makasi pote na ya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Na tondi ebo tondi mingi pambata jali bolingo. Nazali ko pesa merci na bandeko neso ba s'abonner. Bandeko bazali ko partager ba vidéo na ngai, ko aimer, ko liker, ko pesa nga ba conseil, ba remarque, ko tinda ba audio, ba message. Vraiment merci beaucoup. Yawe njambi mokili na biso azongi la bino ya mingi koleka. Yalo la na terrain yalo la ye bandeko c'est grave. To moni déjà na titre na biso wana maître spirituel abomisi mutu. Bandeko eza matata. Ndega kana yebisa bino munoko ezalaka ya ngai kasi lisolo ezalaka ya ngai te. Libota o bazali kolela bazali na mpasi bazali na mawa. Balobi yalo la beta lisolo na biso komisa na mokili. Komisa na communauté na biso epesa mayele na bandeko mususu. Bandeko c'est grave. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Ngunga mebula. Ngonge beti bandeko tolanda yalola. Ndeko mobali ye mwana ndako. Atangi ba classe na ye très bien ndenge zalaka. Aketi na niveau ya université azu diplôme na ye. E ko leka pe mo bambula azu musala na place moko ya malamu. Na bureau na bango bisika azulaki musala bazalaki na facilité ya internet. Ukoki na oko kota ko sala ndenge nyonso ezalelaka. Alors ndeko tango bandi musala kaka na musala kuna ayako yamba email moko mutakomela ki ye maître spirituel. Bandeko tolanda na bokebi nyonso. Maître spirituel akomela ki ka juste bonjour comment ça va buena boy. Ndeko na comprendre kite maître spirituel ana zui email na ye wapi a comprendre kite. Yepe abani ko répondre ye ba yako sala lokola connaissance mais na kati internet kaka par email. Bakoma kokomana ndeko na biso tema facilité ya internet ezaki na bureau tangu ya kokende musala soka komi asali nani ba makamne ya musala simana yango afunguli email ameka kotala soki maître spirituel akomaki. Tango kofungola email watala okutaka déjà message ezawana yepe a répondre. E bandaki malembe ti ezokende komata niveau bandeko na ngai mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko. Ya Sylvie Silu na kati ya Belgique ya na ngai landa lisolo mokileza ya kobeba. Mwana mobali wana akomaka kosolo na tata wana maître spirituel nzoka ne tata na zali ko initier ye na ba pratique ya mabe bandeko na ngai. E bandaki malembe ko komela ga ndeko mbala zo répondre ba ye ko umela na relation bolingo ekoli na kati ya email ye na ye na kokomana ayebi tata wana te amona ete bakutana te amona kaka email kaka na email na ye mutakomela ye maître spirituel ayeko répondre relation ebandi ba pousa ni ezui ta bandeko ezali kambwa 2-3 mois te mezu mois na ndenge bazako komana wana suka tatango ayeko yebisa ye olingi na salela yo nini parce que nga nazalaka na savon nazalaka na mafuta oyo na pesaka batu pote esunga yo alobi makambo ebele wa komelaki mwana mobali wana mwana mobali azomona makambo ya zoloba ezosala lokole ekokana na oyo na vivaka ekokana na ndenge nazali mwana mobali alobi ya solo alobi oui soko za na besoin nga naza na savon naza na mafuta
nakopesa yo yango po ete échanger bomoi na yo bandeko c'est grave. Lokola relation ese umelaki bakoma eko komana me ba yebani te bandeko to yebite soki tatana za komona ndeko mobali na ba mystique me ndeko mobali amona ete komana na bandeko ayeko initier ye na ba pratique moko ya mabe ndeko mobali sans le savoir parce que bandaki malembe savoir ne yeko ya mafuta ne yeko ya apostele yango ekomi pena na adresse bisike vandi mwana mobali. Aibisi eke na mafuta ekomi savo ekomi akomeli abi sava. Savo wana sokola nango une fois na semaine. Mafuta ana pe pakola nango une fois na semaine okomona. Ndeko mobali pa bandi ko tiango na pratique. Na semaine akosokola na savo na une fois, na semaine pa opakola mafuta ana une fois. Donc mukolo akosokola na savo na yango pa opakola mafuta ana une fois par semaine. Abandi ko to sa pe azokolandela yango. Ndeko mobali vie échanger. Mbongo ekomi eloko pamba leka boye mbongo azonga boye mbongo baluka boye mbongo batu bakomo kama na kati ya famille na libota musalo bandika lobi ya opafuki boye okomi boye bazo kantaka ke no salaire ndi mutesala ba evre wana ate mwana biso azu musala komi ko sala c'est normal po compagnie pas za sala peza ya malamu nzoka nde ko bandaka bandaki musala nde aye kokutana na libaku na email na ye bakomela na père spirituel bakoma kosolola nde ye koluka ke akoma na mbongo na komaki nango mwana se a dévié ki nzela sans le savoir bandeko mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko ba umeli na système wana bakomanaka mukolo mususu père spirituel akomeli ye albina pesi yo pe mingi Nyoso zalaki na mposa na ngona pesi yo na kokiseli yo nyoso ebongo ngai ko pesa nge eloko te alubi bongo so ko pesa eloko na ko pesa yo eloko nini bandeko mukili makambo bandeki lokola ba aventure bandeko nanga père spirituel alobi nga ko pesa ngai eloko te alubi soki na ko pesa eloko yebisa na pesa yo eloko nini. Père spirituel ko répondre ye ko pesa ngai eteni ya lokolo na yo. Eteni ya lokolo na ngai bi oui, pesa ngai eteni ya lokolo na ndenge nini comment? Abi non, omoni lokolo na o ya gauche. Ko banda na genou. Si kuna na se ya onde ko pesa ngai. Albi ya bon, albi oui. Abi me ko salema ndenge nini? Po yango eza na nzoto nanga. Nakopesela yo yango na lolenge nini bandeko mokili makambo mwana maître spirituel bi komi tungisa te nazo tindela yo pomade moko nazo postele yo pomade moko pomade na tango ko ya osala ngai signe problème ezate bandeko ba mesana ki bakomana ka deja mwana mobala zeli mikolo yo koleka pomade wana pe ekomi ayebise pomade na ndenge ye pakola ona lokolo na yo banda genou. Si kuna na lokolo na ona se pakola pomade wana nyonso na lokolo na yo esili na ngwa bia solo albi wi abisiko sima yako pakola yango ekozala koma lokolo na ngeko longwa awa na bisike zali ye bisika yo zala to koma lobite ekozala na okanga na ekozala na okanga na nzoto na yo me ekokoma ya ngai bande ko tolanda makamuto kokutana na mokili oyo. Alobi lokolo ngo ekozala na ngaka na nzoto na yo me kokoma ya ngai eza lokola yango nde opesinga yo kotikala kaka banda genou ti likolo nga na kozwa kote wana tikuna na se na lokolo no ya gauche bande ko mokili makambo mwana mbala zalaki na choix te parce que azwaki déjà ya mingi akomi na mbongo donc ya kosaka na te bandeko kaka na internet boyo na père spirituel bandeko nanga. Mwana mbala zui pomade wana pakoli na lokolo na ene soko banda genou na lokolo no ya gauche ko banda genou tikuna na se bisika to laki la sapato. Ayebise ke na sali yango papa na zongisi c'est bon. 5 jours après ndeko komi koyoka lokolo wana koswa. Akomi koyoka lokolo koswa, akomi koyoka lokolo koswa ayeko comme la père spirituel en tout cas nazoyoka lokolo koswa. Alabi non eza normal au sentir bongo lokolo koswa parce que komi ya ngai. Malgré ça na nzoto na yo me lokolo wana ekomi ya ngai bandeko mokili makambo internet oyo bandeko kolukela biso makambo bandeko
aye bate tatango auta wapi nini bakomela ye kaka boyebita zo pe email na ye wapi baye ko sala pe connaissance bakoma ko komana banda malema ti baye ko komana na makambo pomadi na makolo mwana bana komi wego lokolo ko so lokolo azoko komela ka maître lokolo ko so le bi eza normal e komi yangai donc nyoso yo komona na lokolo wana etali yote wo lokolo komi yanga oui lokolo komi ya yo me papa eza na nzoto na ngai ngane na zoyo kela ngo pasa lebi oui na o nyoso na pesa ki yo ba savon na tinda ki ba mafuta na tinda ki biloko nyoso nga bénéfice na ngai ezaka ka mwa eteni wana me yo zui mingi komi na mbongo ebele osomi bandako mituka nga na zuka mwa parti wana abi papa moyen zate o lukela ngai mususu eloko mususu na pesa yo parce que ndenge na zabo na komi ko nyo kwama lokolo zoko swa alobi nazaso na eloko kosenga ote o nga na mona ki ekoki pona ngai yangwana na senga ki yo bandeko mokili makambo libota eleli bandeko na ngai libota eleli mwana mayele utuko sisa classe kalate bala moko musala ya minene kweli bango lokolo ko swa bandeko lokolo ko swa esuki na ko swa te bandiko vimba lokolo bandiko vimba lokolo bandiko vimba lokolo bandiko vimba bandeko lokolo bandiko vimba mona bana lobi o ezasi makambo obomba te paseleki na pantalon ezokoka lisusu te mezi o lokolo ndenge kotelaka na pantalon edeborde ezosimba lisusu te na ndako baye ko comprendre baye ko yeba mais lokolo bo ndenge ni boy o na comprendre ki te lokolo ko bendana lokolo ko swa bat musu bakanisika ke no babwake li embaso batambasu bayebo balobi eza mbaso te o eza njoko batanjoko bayeba ye kotala eza njoko te o eza soki mbanzi bandeko ba maladi nyonso mikemike to yebe bobwakelaka bato baleki baye kotala balobi yango te o akozonga ba yango te metala lokolo ndenge ezovimba na fami bakomi kobenda eza jalousie lokola zumu sala lokola komi na mbongo baningi balekisa ye boye na boye ye moko na se mutema na ye azo comprendre na yeke mafuta na pakola ki na lokolo utaki na maître spirituel bomona na te oyebi ete kaka na internet boye kokoma na to si baye kokoma na ba niveau bakomi nango bandeko c'est grave mwana mobala zokomela maître nga moyen te lokolo pena na zoko kango lisusu te lokolo zoko ta susu na pantalon te lokolo débordé maître komeli c'est normal nyonso oyo komona na lokolo ndima yango parce que ezali susu ya yote me ekomi yanga do yo ozobombela ngango kaka mais oui papa nazobombela ngo me nazo nio kwama alobi ozana droit ya ko supporter bandeko sali passe pe mawa teli makoma ko insister mingi ko komela maître alukile so maître aye ko bloquer ye ayabo emukolo mususu atala boya komela maître zo leka te email wane komi loko so ba bloquer so ba sali nini zo simba lisusu te mwana mobala simbi mutu mwana mobala leli na munoko mboka nakosami bandeko za na adresse ya tata wana te oyebi bisika vandi te bokuta ni kaka na internet na email ko komana tibo ya ko komana makamno so ndenge ko sukela mwana mbali ba meme na hôpital batali bazo bateme lokolo biso to ko traiter ngo ndenge nini to ko traiter lokolo ndenge na to pa na biso to moni malamu to kata lokolo bande ko pasi pe ma internet père spirituel na internet bande ko balobi biso to moni malamu to kata lokolo bande ko na ngai mwana mobali aleli lokola kufa balobi to moni so loko to ko sa depo modeli lokolo ekomi munene bona ndenge zo pasuka boye comme lokola mbise comme lokola soki nyama zamba bande kunanga okoki kotala lokolo na defa te na hôpital ba proposer bango ba kata lokolo wana bande kunanga lokolo ekatama mwana mobali na pasi na mutema na kolela aye ko beta lisolo oyo yo na bete libino awa na lola masolo TV aye ko komisa na libota na ye na sala ki relation na papa moko boy sur internet to komaki ko solola ngana ye to bandaki boye to zumwa ta suka nde na yeko zwa bomengo nyonso ngana zwi atindela nga savon atindela nga mafuta to umeli nde yeko senga ngai ke ye paza na besoin ya eloko na tuna eloko ni na lobiki na pisa ete na lokolo nanga atindela nga mafuta moko boye pomade moko boye na pakola na lokolo sima ko pakola na lokolo nde lokolo komi boye bande ko sali mawa esali pasi esali mawa bande ko na ngai mokili makambo ndi bande ko na ngai
mwana mobali balobi en tout cas biso poto sunga ezaka photo kata lokolo poto zoyi bate traitement ni to kopesa yo bakoti na salle d'opération ndenge ezala kaka bandeko bakati lokolo tango bakati lokolo ani ekosala hémorragie na partout etikalaki ndeko mobali atiki mokili ndeko mobali akei ndeko mobali akufi source nini père spirituel na internet bandeko mokili ekomi ya koningana mokili ekomi ya koningana bandeko tolandi lisolo na biso ndenge ekeili na kale ezalaki oyo bakende na tata songolo na mama songolo bango nyonso basi bakoti na internet na réseaux sociaux bandeko na nga basi balandi biso awa bayebi ke no makambo ekomi kolekela awa na internet na bakwe wana bazaka kovandaka wana na babanani kuna bango pe basi bakoti bakomi koluka bakliya bango moko bandeko na nga bakomi koluka bandeko tozala mayele ba jeune fille ba jeune garçon nayebi ke bozalaka mingi liboso ya biloko liboso ya ordinateur liboso ya laptop na telefone soko moni mutu moko azokomela yo yebi ete ndeko ko répondre ete email moko bozo yeba te uti wapi songolo pakala ndeko ko répondre ngo te delete yango longola yango mokili se komi ya kobeba bayebi ke bozo kene ko luka bango lisusu te bazo kene luka bango sute ba yesu ko kokuta biso bakoti na monde internet banganga tala mwana mbala yako lokota liwa aktu wane zomona na kemutatana zanganga munene ayaki na ndenge moko ya malembe suka ayako récupérer mutu ndenge nini mutu lo parti na ye wana ya lokolo ekoma ya yo na nzoto ya mutu wone ezali jako zwa mutu mobimba wana esali pase esali mawa mama na nga bayaya na nga bolanda nga na Lola Masolo TV to yebisa bana na ndaku bayaya omoni numéro moko yozo komela o yebi ete ko répondre ngote bandeko éviter diable sa komi na ba stratégie moko ya kosakana te technologie na yepe amatisi yango lokola moni makambu nyonso ekomi kaka sur internet yepe ayeko kuta biso awa azali kokene na ba procédure na soko za mayele te okumbami famille wana bazolela balobi mwana malamu metala ndenge ayeko sukela maître spirituel bandeko to luka mbongo na bobangi nyonso to luka mbongo na kokima masumbu bandeko na ngesali pasi mopesi ya solo bomengo azana bezo ke so azana bezo tombo amomata ezali kaka yawe njambe mokeli na biso o akela biso yenda koki komatisa yo yaki no luka na batata songolo na bamama songolo ezana tina te ba jeune garçon ezana tina te ba yana ngai bolanda ngai akopesela ona gauche akolunga récupérer na droite ndekwa ke vraiment jeune atikali kobala te atikali kobota te nako sisa classe kobanda musala ayako kutana na likama oyo babandaki kokoma na bandeko kokoma na muto yebite nini te relation meseni atuna kayo ofandaka na mboka nini alobi nazaka na mboka oyo zali bandeko c'est grave suka yo komema ndeko na liwa na ba réseaux sociaux tokotaka o bandeko tozala mayele tango zokomana na mutu luko yeba aza nani nazo solola na nani aza na esika nini moyini asa changer ba formule ndenge ya kozwila biso ndenge ya kodistraire biso yozo kanza na solola na ndeko songolo meyete na solola na mama songolo meyete mokileza ya koningana libota oyo bazo kolela maître spirituel internet azako komelaka mwana na bango komelaka mwana na bango eye kolukela eliwa a initié na ndenge moko ya malembe bandeko pasi bandeko na ngai tozala mayele ona ko postelo livre moko boy ozwa lititi oyo ozwa poussière oyo ba pratique nyonso wana eza na tina te ezana tina te komema yo na libebi bandeko na ngai
mutu wana kosala ngo na pamba te suka kwa yako luka intere na ngambu na ye mutu boyebani te nini te kaka na facilité boye atindelo savona mafuta lokoma mutu mbongo mais non eza déjà sur la déjà que mabe déjà ezalaki na kati mabe déjà ezalaki na kati bandeko na ngai tozala mayele ba pratique wana ya koluka mbongo na ba modèle wana eza nango na tina te ezali mabe makasi tokoki kosalela yango te tozela ya nzambe ata lelo tata lobi te okozwa oyo pe yoza nango sepela na yango lokola basali boye lokola bazongili boye nasala bona nani boye ekosunga nango yo te ndeko na ngai tokuta mbongo pe tokotika yango napesi merci mingi na ndeko na ngai Roland Diatusila na kati ya Pointe Noire bandeko moyembi munene ozana posa ya nzembo ndeko Luka Roland Diatusila yende ayembela biso awa na Lola Masolo télévision na bosani te kulutu na ngai René Mabiri de Angola na belle sœur na ngai parfaite Yabala. En tout cas, merci beaucoup bozalana pour nous soutenir ngai ndeko na bino. Maman na ngai mama diagonese Marguerite Tangu na kati ya Raleigh, merci beaucoup mama. Na bosani te ba parrain na ngai na kati ya États-Unis na Dallas, papa longi Eduardo Lunkeba na mama diagonese Paulina Mabengi onga na bengaka Mama Popo. En tout cas, merci beaucoup. Baya nyonso na ndako ba gros bisous na bino. Na bosani te papa na nga prédicateur Tassi na kati ya Belgique na mama Élysée. En tout cas, merci beaucoup vraiment kozalana ko soutenir ngai. Yaya na ngai Sylvie Domingue na kati ya Pennsylvania na profiter ko souhaiter joyeux anniversaire malgré la retard. Ndeko na ngai urbain chez vous na kati ya Panama na bosani yote vraiment merci beaucoup. En tout cas, na bandeko nyonso bozui tana bino ya kolanda ngai ya koyoka ngai ya partout. Tosukeli na biso awa. En tout cas, merci beaucoup. Ya onjamba pesa makasi pe opportunité wana tokutani na lisolo ezali koya à suivre.